Nouvelle mususu na ngina pesa bino ya kitoko ezali oyo ekokomela pe baninga na bino oyo ya campus de Kinshasa, c'est-à-dire okozwa pe wifi gratuit awa. Facilité bino misala na bino na kotanga na bino yango wana a partir ya moment wana ba professeur nyonso batekaka ba syllabus abuo ya wifi ekokota makambo ya kofutisaka ba étudiant syllabus abuo ya nalingi koyoka ngo lisusu te étudiant azali mongamba te. Nouvelle mususu na ngina pesa bino ya kitoko ezali oyo ekokomela pe baninga na bino oyo ya campus de Kinshasa, c'est-à-dire okozwa pe wifi gratuit awa. Wana ekofacilité bino misala na bino na kotanga na bino yango wana a partir ya moment wana ba professeur nyonso batekaka ba syllabus abuo ya wifi ekokota makambo ya kofutisaka ba étudiant syllabus abuo ya nalingi koyoka ngo lisusu te étudiant azali mongamba te.